soki eza bongo abetama kaka abetama betama mpo makambo ya sali réfléchir avant loba makambo wana ye vraiment maniki aboya kofi mpe akoki mpe noni kozwa ye te ekare ya molai te mama aza mwasi aza yango mama mingi soki batiki eloko te kokoma ntina basi nyonso akosakana na basi nyonso akotouche mama honorable Cindy Leker kotika te nga conseil na pesi oyo yango wana nayebi kutu maniki yango te soit liza maniki mama honorable pesa une leçon quelle place à passi amona ke bilobaloba eza mabe ali papa landela manike wana parce abebisi réputation na yo oza mobala nanga ketchup pourquoi kokobimisa bainsanité babétise abongo na miso ya bato papa fali landela pe ye mopesa Oui. La grande découverte TV. Chaîne ya Banambuka. Tobosa na te ko s'abonner na YouTube. Ouais, bonjour, bonsoir, Landinion, sur Banda, sur l'internet. En tout cas, les autres sur les bossons à Bino, les bossons à YouTube, de ma cam. Aux autres à ma partout, vite s'agir. Yo, tu éviter s'abonner à la grande découverte TV, aux à jamais d'ici, aux news à bien, aux autres pays à ma cam. Si j'ai le long à l'indi, ma maman, les cambos sur l'internet est concerné, mingi, ma maman. Va venir tous au monde à l'icambos, côté presque, ma maman, ne se qui pété. Ma maman, ma maman, va ça, théâtre, mise traité, mise profonde. Écoutez presque tous les sortes, il y a battu et s'y passe. Les cambons les années, tout là, tout là, qui cocotte à 2023, tout le bac est année à bien. Bateau bakende béguise, bah mon pasteur balobé na bah on met tout. Comprendre et bimi année mon bah mon ma cambo béli. Tout là, tout là, qui te montre bah mon corps, mon qui à l'équipe na TV à Bantiko Finga, honorable Cindy Leker, oazo sa fierté, yamboka. Azo yemba azo pesa makambo azo se pesa mitema ya bato ya na ba na tika boy tant kanga pe na tananga na chaîne biso photo le katolo dila naza na deux invités ba se présenter soki bazana. Bonjour maman. Bonjour maman. Comment nani? Comment ngai Clarisse et maman Clarisse. Maman Clarisse, maman merci beaucoup. Oui, nango nanga côté toza na maman moko on se présenter pe a repesa kombo na soki azanani. Bonjour maman. Bonjour maman. Kombo nani? Maman Betty. Maman Betty Kawasa. Vraiment, l'engagement de tous na maman Clarisse, que tous na maman Betty. J'espère que toujours ça la analyse, toujours solo là ensemble en famille. Comment on m'a cambo ezoleka na internet, tout le monde maman Niki a fingi, azo finga bêtise ben site moko ya soni. O esali ke ba le but faut bakanga e ba mema na prison à la tsaba bref. Pe a bombité a tie mot par mot que fali alala honorable na biso Cindy Leker. Maman zala penza polele bimisa o ezakati na tant que maman o la ke la minga okobota te ba pesa ka conseil mi balomba ka te ba bakisa ka pasi likolo minga te. Mais to mona déjà honorable Cindy Leker ba finga ka e balomba ma bene mi aleka na TVT. Est-ce que ko le kambala mona TV pe ko loba ko zo ba décision et ça yo ndenge nini? Maman Betty ça fait mal. Vraiment. Et ça linga passe makasi komona koyoka maniki kolobela honorable Cindy Leker. Et ça n'a pas si ma casse tant que moi c'est tant que maman. En tout cas Cindy non n'a pas si merci beaucoup vraiment ba félicitations à ça mon thème parce que comme moi suana côté ma koloba c'est la première fois. Aloba kate ba tuba loba ba kate ba trompe ba kobota te mais ce qui peut ba bazala comme koloba kata ka ba trompe. En tout cas, et ça n'a vraiment pas si. Allez, tout le monde maniki, obini vraiment yo mobimba, obandi vraiment kolobela honorable Cindy. Puis ils ont mon anake, osa vraiment kolobela ye, ata yo moko, maman, osa mwana mwasi, osa maman, osa na place au muninga yo qui passe. Dans la place au PCA. En tout cas, et ça li qui to côté, et ça li bien te. To sepel na wata mukiete. Eza malamu te honorable Cindy kana motema onzamba pesa yo motema munene ozaka nango oza mama oza mwasi olanda nyonso wana te zalaka yo ndongo zalaka tika vengeance nzambe sala tika tana tan
biso toza pona yo toza na sima na pe liboso. En tout cas vraiment Maniki vraiment esali bien te makambo toyoki vraiment Cindy Boye en tout cas honorable Cindy makambo biso toyoki vraiment na mboka vraiment esali bien te toyoki nini mama Betty Maniki alobi ke honorable Cindy balala ye yoka makambo ya minene balala ye alobi soki donc en tout cas makambo susu ngai etant que moi c'est esalanga soni donc esalanga soni na passe mpona kobimisa bamwana eza vraiment mabe makasi makambo na yoki biso totika yo te totika Maniki te mwana na yo akendaki makambo ya nini ya Vodacom biso nyonso tozalaki na nsima na ye poni aza mwana na biso nyonso bamama tozalaki na nsima na ye pourquoi makambo ya boye vraiment mama milama esali pasi mama Betty milama pe tobi ke boza na kanda makasi vraiment bien so bolinga honorable Cindy Leker mama etant que yo mwasi penza po babi mwasi atongaka mboka te parce que tozomona na makambo ezolakisa ke mwasi atongaka mboka nani Maniki aza journaliste aza chroniqueuse o ayebani selon yo makambo ntango yoki na matoi na o esali ndenge nini. Mama Betty biso nyonso toza basi et puis toza ba mama ndenge toza ba mama il faut toza na ba respect na ba kilo moko bo avoir baninga mama Maniki je pense que oza mama oboti pe bana honorable Cindy Leker na yo kaite aleka na TV aloba boya finga e trop quand ndenge mama Clara lobi mais ko bima na TV ko sali muninga boye eza kitoko te en tout cas biso ba mama toza na kanda makasi Maniki toza na kanda ndenge toleki toyoki likambo eleki babi aza congolaise na oyo nyonso asali na poso azaki congolaise akokai koloba babiloko alobi wana te mais c'est normal tokoloba toza na kanda biso bacongolais tolinga kobimisa langage facile teke ya bétise na monoko ozobima ozosali moninga mwasi oyo honorable Cindy ayembelaka biso banzembo asalaka fierté na biso banzembo esimbaka motemangisaka motema biso mpe obima osali ye eza kitoko te yo mwana na yo tosoutenaki ye na Vodacom tosoutenaki ye mais pourquoi obima osali ye motu mama oyo apesaka biso kilo soki tozoyoka nzembo na ye toyokaka bien apesaka biso kime na mitema pourquoi toza na kanda makasi ngai naza na conseil ya kopesa yo te Maniki ngai na kanda biso bamama nde tosangani na plateau toza na kanda en tout cas il faut luka eloko oyo il faut sengela yango pardon toza na kanda te baolimbisa ye eza makambo ebele mpo alobi Kofi na Kisinzora aza complice na liwa ya Babia ozo comprendre choc makasi vraiment likolo na ofali pupa aza mari mutu nyonso ayebi mwasi na ye nana ketchup mwasi bongo ata yo tokoloba mpenza nini atako tobarandi yango exemple nini opesaka mwana na yo place kanda evandi obimisi makambo minene makambo ebelebele olobimwana koloba te mama ntango oza mama Maniki bongo te osali kanda toza na kanda tozwa biso atake likolo ya wapi bato baza na nsima no bazotino bazopesa bambongo yebisa bakoka na nzambe te kanda pasiliki akoti makambo yango ya boyebi wana nani lite ya kanda bon lite ya kanda ndatika lite ya kanda pa ye ndatika abi abeta mafimu ko Maniki tabeta mafimu soki eza bongo abetama kaka abetama abetama mpo makambo ya sali réfléchir avant loba makambo wana samo koki kosali mwasi boye maman honorable Cindy Leker avanda na kwe na ye afingaka mingi n'importe quoi mais c'est la première fois bima loba parce que choqué ye en tant que mama yo yebisa ya kobota te yo oza nzambe moto apesaka bana na se ya moi oyo eza nzambe yo mona ye kota kobota te yo oza nzambe te moto osimba vi na ye te osimbi vi na ye te mokolo moko te moto apesaka bana eza nzambe so momoni moto azobota te avandi na ye avandi peut-être alembi ke te wana na obota te tika biloko ya Maniki toza na esengo na ta moke te moyeko tunabimisa maloba mosusu eza te mpo oza mwasi tokosambwisa moninga bongo te okosala yango te mama
okoki kosambwisa moninga bongo te na televizio otelemi mpo ozoloba nzambe na oza na motema nini Est-ce que ceux qui sont honorable aza mwasi ya Koffi Olomide et on va tourner question est-ce que ceux qui ezalaki ye na place na yandabo ya libala wana tote bakoboya te na ndenge nayebeli maniki aboya Koffi mpe akoki mpe noni kozwa ye te ekare ya molai te mama aza mwasi aza yango mama tala bakango misu te nayebi tata avant na ye mpe après na ye nayebi te maniki soki Koffi akolinga ye lokuta mabe te toza bana kini totala maniki totala Cindy eza okola ekare eza kolongwa awa ti masina makona ndenge akidiaba okokokana te Koffi atalaki Cindy te aza mwasi atalaki ye maniki te tika bango loma makambo nokoki koloba mama sokosangi likambo aloba elle sait se respecter dans son coin maniki en tout cas kanda vraiment merci beaucoup en tout cas tomoni pena gisement na bino boza pena na kanda likambo ezopesa pasi makasi tokomi kochite vers la fin pour côté mosusu honorable Cindy Leker abi poursuivre Maniki tina suka et tant que maman conseil nini okopesa pas honorable Cindy Leker concernant kofingo bafingi concernant kosambo ya sambi na internet akangisa ye apoursuivre ye vi na ye mobimbe to ayokela ye mawa bon avant toyokele mawa nano mama beti fo bapese no leson obimaniki mpe aloba mingi maniki azoloba mingi so batiki eloko te kokoma ntina basi nyonso akosakana na basi nyonso akotouche basi nyonso ya Congo honorable Cindy Leker kotika te nga conseil na pesi oyo yango wana landela yango ntina suka isaja kotie na place ya pasi tie na mebende ye matoi akanga mpe na monoko maniki azoloba mingi siki aza nani maniki azoloba oyo abima na nani azaka na nani nata nini na mibali nini na nzoto no maniki te Cindy landa ntina suka kotika ye te isaja otia ye na place ya pasi tie nanu tobongisa nsima tokozonga kaka na émission na biso mpona kopesa sikoyo conseil mais na minute okande eza makasi conseil eza te landela etina suka tokoyeba nani abombami na nsima na ye kote na nga kaka ndenge aza na kanda kaka ndenge mama Clarisse alobi landela ye azwa leson mpo mabe soki eleki parce que nomona kaka maniki eleki aza nani star mponga nayebi honorable Cindy aza star nayebi nayokaka banzembo na ye nayebi kutu maniki yango te swali eza maniki mama honorable pesa ye leson taye place ya pasi amonake bilobaloba eza mabe mwasi ye alobiki aza mokolo ti aza mama aza mokolo lokola aza na mayele na mutu te alekaka na tv afingaka na bareseau sozo kofinga mama Cindy tia ye place ya pasi boko na fali ndenge alobi fali abima na Cindy wana fali siko kote na ye atika na ye kaka kipete to epasala mwa na fali papa landela manike wana parce abebisi réputation na yo oza mobali ananga ketchup pourquoi koko bimisa bainsanité babétise abongo na miso ya bato papa fali landela pe ye mopesa ye après tokozonga esu na plateau mpona kokesa mitema mais na minute biso bamama te bezana oyoka te bambote na balandi nyonso tu bazolanda biso mbote na bana Congo bana nyonso tu ya Kenya RDC mbote na bana poto na baoyo nyonso tu baza libanda mboka mbote na bango topesi vraiment mbote napesi mbote na ngai na famille Katumbai napesi mbote na ngai na famille Chibangu napesi mbote na ngai na baninga na ngai nyonso tu oyo bayebi Clara napesi bango nyonso mbote napesi mbote na ngai napesi na bana Congo mobimba bana Congo bozolanda biso napesi bino nyonso tu mbote napesi mbote Messe mon mari Noël Kawasa napesi mbote
papa bisou na place ozali papa napesi mbote na famille nanga bombolo famille diomu napesi mbote na bakamarade nanga nyonso Betty napesi mbote na Clarisse Bangu Betty Molato napesi mbote na Fejo Yema mère boss mama bijou napesi mbote na journaliste ya Mapendo Rosina napesi mbote na Midi Bilanga se Marthe Franck napesi bino surtout mbote boleke belé napesi bino surtout mbote Bibi napesi bato surtout mbote boleki na biso na Nadège to bosani napesi mbote na sans oublier Tony Mwamba Tony Kabea la petite sœur Janceline oh Janceline yakanga na bosa nyote mevi na pesi bino surtout mbote to partager to s'abonner to osa jamais déci en tout cas d'analyse ba nyonso balandaki biso to pesi bino merci beaucoup et ça la bien sur likambo ebimi faut qu'on le bilango penza merci beaucoup à la prochaine occasion bisous bye eh bano ba mabe maman. Oui, la grande découverte TV. Chaîne ya bana mboka. Tobo sana te ko s'abonner na YouTube. Oh chaîne